atuni bango botangi komo nanga pona nini bango balobi tozana likambo ifandisi biso wana kati ya famille to na mboka bakangi mwana na biso akende kotanga na Allemagne place batie esika ya passe alo biso tozana makasi te ya okende kobimisa ye kuna tata Kimbanga alobi bon muto ya kobimisa ye to akobikisa ye bokopesa ye nini bango balobi eloko nyonso tu oya kosenga biso tokopesa ye tata Kimbanga alobi bon ngai na kosenga bino makambo mibale likambo ya liboso asengaki bino ba Belge botika mboka na ngai Simon Kimbangu le 30 juin 60 ba signer mukanda likambo mibale bino ba Belge bopesa nga mabele na kati ya mboka na bino awa na kotonga lingomba na ngai awa problème ezalité signer ba signer yé pas signer nde akendeki akirobimisa Allemagne roi Albert I kuna Allemagne kuna na boloko tanga kotikaka na sena mai bobo roi mona lumière pour mutabi ni ngai nzambe yo na ye kobikisa yo poza na famille atuni yesusu ba question atuna ye kuna alobi na ye pe ngai nazo bimisa yo okopesa ngai nini eloko nyonso kusenga na kopesa ndenga loba ye kuna alobi ba na sengi bo libérer mboka na ngai Congo le 30-60 signé wapi bik na fe Kimbangu beti ba bik na fe bimi apese signé a signé okopesa nga mabele na Belgique a signé Kimbangu abisimbanga le lamba pou bakomi na mboka na mona Belgique amemi la famille ah yeyo ye sengo ye bon motu na bino yeyo nga na songi na nga na mboka na ngai bango ko bange su bango balobi soko tiki ya balima bayoki etazali awo bakoya kobebisa biso papa Kimbanga alobi bon lokola bino ko bangi ngai na komema ye na mboka na ngai yango na tata Simon Kimbangu aswaka Albert I ayaka kobomba ye awa na Congo abomba ye na Kisangani Histoire ya bomoyo ya moto na mokili ezali lisanga ya makambo pe bilembo bilakisaka monene ya moto okati ya bato. Papa Kisolokele Lukelo Charles mwana ya yambo ya papa Kimbangu pe mama Mwilu oyo abotamaki na nkamba na mokolo masanza zomi na mibale sanza ya mibale Mombu koto moko na kama liwa na zomi na mine to le 12 février 1914 azali ndakisa ya molende mayele pe bokonzi. Yangwana ngai na kukolo banaza na chance kozala na lola wana ya ba relation nazana ba passe na makambo mosusu mais pona koyebana na bato ya minene na wana nde lola na ngai. Alors bango pe bana ya papa Simon Kimbangu lokola babotamaki na tata ya ndenge wana lola na bango ezaki kaka ya makambo malamu na yokaki te ke tango bazalaki mabebo ndenge nini muntu asamblaka tango nyonso tu azala na makambo mabe ya kosala parce que bango bantu bazaki bakonzi ya makambo ya prière nyonso tu ezaki awa na bana ya classe ya colonie scolaire. En tout cas nga na fanda na ba collègue na ye o batanga na ye yango na yebi makambo na ye mingi na yebi pe na aveni na biso famille o bafana na ye na tiela camarade na bango ya monene o bapesaka kombo ya mwana ya papa Charles Kisolokele. Mais papa Charles vraiment il était un noir. Oya zala comme la kolia na bamdele. Donc bazala oya monique vraiment mutwana
bato vraiment ya solo apesi ye carte de mérite civique. Donc ye akokotele pembeni na kasi ya scam wana parfois fête ya bamundele ou bien chaque samedi bamundele bazoya ya scam parce que ça a quand même plus d'une centaine de blancs bazala comme fanda na c'est que bato mwindo nyonso bazaki na considération non il y avait que lui vraiment c'est ça. Na ntango nyonso avandi awa na tiela azalaki mwindu mutu mwindu mais azalaki mutu mwindu te, donc azalaki lokola kaka même make le blanc. E bamindele mususu kutu bapesa ye mbote te mpona kopesa mbote na Charles jamais. Omona kaka bonjour monsieur Charles, bonjour monsieur Charles, kaka ndenge wana. Nambula Sambo to 7 ans alongaki na maboko ya baboti mpona bokeyi koyekola na colonie scolaire ya Boma oyo ebiangami lelo Institut Boma Mungu IBEM na district ya Boma. Na nsima ya bozali elongo na tata Kimbangu tata waye na ntango apanzaki bandoki na Kimiala mpe na nsima ya boyanoli na mituna ya mondele mboka Derosi na ntango azalaki kosambisama elongo na tata na ye le 3 octobre 1921 na Mbanza-Ngongo mpe na nsima ya bozali elongo na baye babandaki mosala elongo na papa waye papa Kisolokele mwana bayambo ya papa Kimbangu akomaki mwana mokangami to atindamaki na boloko na Boma mpo ete akoka kokende kokolisa mayele kasi na nsima mposa ezalaki te bakoka kolongola ye mayele ye ezalaki ya tata na ye ezalaki kokola na kati na ye. Je m'appelle Bakunzengita Jean-Robert et comme je suis dans l'enseignement il y a 52 ans, les enfants m'ont surnommé à ce moment-là quand j'ai commencé à donner cours d'art, donc en toute hâte. J'ai l'âge qu'il faut, comme vous le voyez. Je suis né à Matadi le 2 février 1939. J'ai fait mes études à Kinshasa, à la cabine de Beaux-Arts, comme artiste sculpteur. Et puis en 62, on m'a envoyé ici comme professeur de dessin à la colonie scolaire. Et à la colonie scolaire, après 8 ans comme professeur, on m'a nommé directeur d'internat. C'est là où j'ai vu les traces de tous les anciens de la colonie scolaire, entre autres Kisolokele, Diangenda et beaucoup d'autres. Alors c'est ainsi que quand les frères et amis de Kimbangu sont venus me demander si on pouvait retrouver les traces de Charles, de papa Charles Kisolokele, j'ai dit si, il y en a. Et effectivement, nous sommes partis ensemble chez le préfet. On a trouvé même la feuille de proclamation de 1934 où papa Kisolokele était 4e de la classe sur 38 élèves. Alors tout le monde était très content, très émerveillé. Voilà ce que je connais dans un premier temps que je peux vous parler de papa Charles Kisolokele et papa Diangenda. Avec le temps que je viens de faire à Boma, j'ai eu des relations, des amitiés avec un de leurs anciens collègues qu'on connaît très bien, M. Zinga Pierre, alias ZP. C'est un ancien de Boma qui est très bien connu. Il a étudié avec eux. Alors souvent, on causait avec lui. Il me parlait de la conduite de ces enfants-là, entre autres, papa Charles Kisolokele et Diangenda. Alors, c'est ainsi que, par chance aussi, je suis dans une avenue où il y avait aussi un très grand ami de papa Kisolokele, dont la famille avait même donné, en guise des amitiés qu'ils avaient à Tiela, le nom de papa Kisolokele à leur enfant, qui s'appelle aujourd'hui
Et même ici à l'école, on le connaissait avec le nom de Charles Kisolokele Ngimbi, parce qu'il est de la famille Ngimbi. D'après son collègue dont je parlais, M. Nzinga Pierre, il avait dit que les enfants de papa Simon Kimbangu, donc Charles Kisolokele et son frère, ils étaient très pieux. Ils priaient beaucoup. D'ailleurs, Diangenda fut le chef du groupe de ceux qui priaient. Parce qu'il y a deux groupes maintenant chez les catholiques. Même avant, il y avait deux groupes. Il y a pour ceux qui étaient pieuses à la Sainte Marie, on les appelait les légionnaires. Et puis, il y en a aussi qui, pour les garçons, on les appelait de croisés. Et c'est même Diangenda qui était le patron de croisés. Donc, c'était des enfants qui étaient très pieux, qui priaient beaucoup. Alors, ce que j'ai appris aussi, et j'ai constaté, que au point de vue politique, et même dans la vie après, Papa Charles, avec les amitiés de ses anciens collègues de la colonie scolaire, il y avait un grand syndicaliste au nom de Ngouvoulou. Alors, comme c'était un ancien collègue, et lui aussi, pour garder la neutralité, bien que Mukongo, mais puisque les Kimbanguistes n'étaient pas seulement pour le Bakongo, pour garder la neutralité aussi chrétienne, il n'a pas voulu postuler sur la liste de la Bako. Quand il y a eu des élections, il a postulé sur la liste du Parti du Peuple, qui était le parti de son ami Ngouvoulou. Donc maintenant d'ailleurs, je garde encore les documents de la liste électeur. Voilà. Voilà, vous voyez ici, ça c'est un papier qui date depuis 60. Vous voyez, à cet âge-là, moi j'étais aussi un peu turbulent et le bon Dieu a voulu que je garde ça. J'ai gardé tout ce qui... J'ai enlevé la liste de la Bako, tout ce qui n'était pas de la Bako, je les garde encore avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez ici donc, il y a Papa Kisolokele en bas là-bas. Voilà ici. Il est là-dedans, c'est le Parti du Peuple. Ce n'est pas qu'il était contre les Bakongo, la Bako, mais c'est pour sa neutralité politique et religieuse. C'est pourquoi il a postulé sur la liste du Parti du Peuple. Et l'histoire nous dit aussi qu'en tant que garant du peuple, il deviendra plus tard ministre du Travail. Il est difficile pour moi, puisque d'abord, je dois dire franchement, je connais seulement son histoire, mais je ne l'ai pas connu. Et si je connais son histoire, c'est parce que j'ai vécu avec des gens qui ont étudié avec lui, qui ont été avec lui. Mais pour ce qui est de sa vie politique, je ne connais pas, mais l'histoire seulement, je connais qu'il n'était pas un politicien là acharné, mais pour le besoin de la cause, il a été dans un mouvement qui luttait pour les travailleurs, et puis ses amis qui luttaient pour les travailleurs ont postulé. Alors lui aussi, il s'est fait entraîner dans ce courant-là de postuler, puisque il fallait nécessairement faire ça. C'était des enfants très calmes, qui savaient comprendre les difficultés des gens. Et ils se distinguaient en bien, pas en mal. Ils étaient très, très calmes, ils n'avaient de problème à personne. C'est ainsi d'ailleurs que vous n'entendez, en tout cas même ces anciens collègues, vous n'entendrez pas de mal de ces enfants-là. Et puis, comment quelqu'un qui prie peut avoir des problèmes, puisqu'ils étaient des grands prières, ils étaient même les patrons de groupes de prières. Donc c'est du noir au blanc. C'était difficile qu'ils aient des problèmes avec les gens, parce que pour eux c'était la prière. C'est certainement les sangs de papa qu'ils portaient encore avec eux. Donc ils ne pouvaient pas avoir en tout cas des idées contre qui que ce soit.
na nsima ya boyekeli boye na institut Boma Mungu IBEM oyo ebiengama kala colonie scolaire de Boma. Papa Kisolokele Lokelo Charles akotaki na mosala mwa leta lokola moko ya bakalaka to clerke ya yambu to ya liboso na mokili na biso ma Congo démocratique na mboka Boma. Komo nanga Papa Simon wazunga so batangamio babenga mingi na kombo ya Mr. Roy. Papa Kisolokele ndenge munge boyebi ki abotamaki na mboka Nkamba na 1921 bakangi tata na yepe bakangi bango banso. Après jugement le 14 octobre 1921 bamindele bazu ba décision que bango bakita na mboka ba na ba fleuve. Donc Papa Kisolokele na Boma, maman Kinzembo na papa Ndombetelo baleka na mboka banana. Mais date exacte Papa Kisolokele la komaki na colonie scolaire et banité kaka vers 1921. Kokoma komaki na colonie étant que moi na classe abande ba classe na yete asisi ba classe na yete tangu wana soko sisi classe boulot zaki makasité yaki problème te immédiatement azalaki clair que kalaka azui musala na district ya Boma lelo komi maison communale ya Nzadi kuna nde abandaki musala na ye. Alors abando fanda na soki oyo bayibi Boma na venu dinalo na camp clair que o camp oyo koma basoda wana ndako nezalaki wana. Alors tangu azoki na kosala misala asalaki makamu sebele na mboka Boma ya liboso mokolo moko asilikaki na kati ya bureau bamindele bazotungisa siliki tango siliki bureau no soko molili tango bureau ko molili abimi libanda babondelie pe azongisi Clement ndenge ezalaki. Ya mibale mokolo mosusu azu vélo na ye azokatisa fleuve ti na montagne moko ezali wana babengaka Nsakala Mbako kuna nde akendeki na vélo aller retour. Donc likola fleuve azotraverse fleuve. Ya misato bapesaki mosala moko na kati na bureau fallait asala ngo donc comme azali commis donc azaki dactylographe mosala wana bapesaki il a fallu abeta ba rapport moko bapesaki 3 rames de papier na ba rapport wana il a fallu asala même 3-4 jours na sala ngo pendant quelques minutes yango comme c'est mondele. Donc ezalaki même azana bureau te machine na ezobeta. Alors tango sali mosala wana et na ke plus loin asisi ba classe na ye na colonie scolaire awa na l'air ba yeko proclamer bango ayeko sisa ba classe na ye na 4e moyenne awa na colonie scolaire ndenge boyoka histoire na ki abandi ba classe awa asisi pe awa tango asisi directement comme agent territorial awa. Alors tango ba yeko proclamer ba examen na bango ayiko so diplôme na ye na le 16 mars 1934 ezaki date ya remise ya diplôme na bango et immédiatement pe abandi ko travailler na territoire ya bon et singo me bazalaki na mboka wa tata moko azaki na kombo ya Jawamba azaki douanier bayiko zule mwana ne ya mwasi mwana wana mama na ezaki mukongo Boma kuna nde abalaki coutumièrement bayiko bota bana mibale Papa Kisolokele Wamba oyo bayebaki ye na Papa Simon Kimbangu babotami awa na Boma. Papa tango asali musala wana mindele bamona yango très compliqué. Comment musala il fallait durer mais sali batamuke. Alors batuni ye asenga eloko nini bakopesa comme cadeau comme souvenir. Ya senga kaka eloko moko akena mboka kotala mama na bandeko na ye. Mindele balibite moyo kena mboka zaite. Mala mama na yo na bandeko na baya na Boma. Koya bayaki mama Mwilu, papa Diengenda na papa Dialunga na Salomon na mboka Boma. Alors chose étonnante tango papa ake kuyamba maman na ye na bandeko na ye. Tala papa kola ki yaki na âge de 7 ans. Sali ba classe silisi ya bano sala. Bakutana na mama te na bandeko te. Alors maman bosani mwana pe bosani maman. Maman kiti na vedette azeli ayeba maman na ye ayeba ki lisusu te. Fait de compte azaki na vélo abandi ko regretter. Ah, mais maman yete
Alors par hasardement monaki mama moko na bana mibale ya mibali atuni par hasardement yote mama mwilo nga mama bayambani mama leli mwana pa leli azui bango amemi bango na ndako na bango awa na veni afelero dinalo lero nzaki veni clair bafandi wana bafandi kozonga komi pembeni papa denge na aibisi mama na yeke yepe kozonga te mbala moko ta classe en colonie mama lui mais moi no yo mais ozulu kilanga ba problème tela to ye on a manœuvre mana yo lingi yo tikalo tozonga papa qui soloke le comme azaki déjà cadre le rwana alors a posé problème na bamindele babino c'était un petit problème comme ni kotanga tikala papa denge da tikala kana mboko boma na mboko grand frère na papa qui soloke le char tangu basali baiko miteye na mboka ya Chela kuna ke na Chela kuna afandi na Chela kuna na territoire Chela kaka kuna pia sala ki makamu semingi makamu singa na yebi selomba koziri na zakina bambuta Chela jour moko amona ki bansenya witi babando komela bok na bango na kati ya bar de passage bamoni akewana asomeli bango bouteille moko après mosu bouteille ya primus wana asilisaki yango te bameli balangwe pe bouteille ya primus etikali premier miracle asalaki na mboka Chela oyo nga nayebi yango wana mosusu un blanc moko abanosakana na ye un prêtre catholique prêtre wana ntango bafandi bazaki na badecision na papa Charles Kisolokele papa Kisolokele ayeko fâché tango eko fâché ayeko maudire prêtre wana comme on aime c'est Van Wish comme prêtre wana papa Kisolokele asali le boko boy pan akatani donc koto eko minois koto mundele le ba mindele ba munde ngwa bino oiza problème mona kimbango oyo makamonisa kaka tina butu bazui avion ba kimisi na Kinshasa avion akenda poto papa Kisolokele Charles neno binabino na boma abalaki kutimere mabotaki na Chela pe abalaki et abotaki na nsima ya bofandi ntango moke na boma papa Kisolokele Lokelo Charles mwana ya liboso ya papa Kimbangu likolo ya esaleli na ye ya malamu atindamaki omboka Chela na district ya Mayombe. Kombo na ngai Luamba Lusala Maurice nabotami na Mbatasiala na secteur de Mbavu territoire de Sekebanza toyebaki papa Kisolokele toyaki na invitation na grand frère na ngai azalaki TGF na poste na 1954 toyaki na invitation le toyaki na invitation toyiko koma na camp territoire kuna camp ya bakomi nyonso ya époque Frama bakalaka nyonso ya Frama bazalaki kovanda bele kaka kuna na camp sika moko na ba militaire esika wana tokutanaki na papa Kulutu biso nyonso tovandaki kuna bon tozalaki na ntango wana kokabwana biso ba protestant disons tozalaki mwa pai mosusu bakatolike pe bazalaki mangoma mibale wana biso tozalaki ba protestant tozalaki kokende na ndako ya Nzambe ya biso ya missioni bon toyiko yebana na papa Kulutu ye pe asepelaki poti Kulutu na ngai pe papa Fanel protestant ye asepelaki mingi na ye parce que presque ye moko kaka papa Fanel azalaki mutu ya mwa grade kuna ya protestant alors alingaki ye mingi pe tolinganaki mingi alors nayaki kokuta kuna na ndako ezalaki de fe Simon voisin na ngai
nga nazalaki na mibu na peut-être 19 ans et demi. Simon azalaki 16 ans, Aristide a commencé. Bon, tulinganaki mingi. Tuvandi na biso. Bon, papa Kulutu ayebaki nga mingi, alingaki nga mingi penza. Papa Kulutu Kisolokele Sarr. Tovandi na biso, tovanda mwa mikolo, tomoni bapaya bayiba uteki nkamba bayiko tika mwasi. Pasi lero wana tukutake papa Sarr na mwasi te. Nani wana mwasi wana mama Paulina. Mama Pauline ayaki na leke na ye ya mwasi abetini. Tuza ukendega na biso na ndako Nzambe na misioni. Awa na cité. Kuutaka na ka na district tina cité. Papa Kulutu avandi pe na ye azali komi principal. Papa Kulutu azalaki titre mundele. Azalaki evolué na lero wana na kati ya Mendele. Bamendele bakumisaki ye mingi penza epe bazalaki kobanga ye mingi. Ndelango bayebaki te kaza mwana papa Simon Kimbangu. Koma pa bayebaki papa Kulutu kazali mwana ya Simon Kimbangu na yango wana bazalaki kobanga ye mingi bazalaki kobanga ye mingi na lero wana papa Kulutu avani na ndako na dimanche presque bikolo ya dimanche bamindele kula bazali kuna na bango tango baza koleka baza kolanda na biro ya papa Kulutu machine za kubetama papa aloba mindele bazalaki na kukamwa mingi mpe